Bandeko, Freddy Vegas, aza wapiko? Majaki na limousine, menamoni Freddy Vegas te. Bandeko, nazotuna, potokoma koyoka no, bango moko baloba, la baronne baloba. Freddy Vegas, bazalaka na bango, bakutana na Majaki. Bandeko, ezaka motuna, elinga kozala bien na kati ya limousine, tomona pe attaché, tomona ekala no, surtout ensemble na mama na Majaki Powes. Ata une fois, et ça biso bien. Bon, ngana na moniteur, ta moso bino si bomona. Nazolinga pe na tuna mwana mwasi oyo, Miss Bolai. Me mwana wana asana mineur. Oya kotune makambo yo, balobi yo ozosola yo tata boye na mwana muke bosolola nini? Na mineur a 16 ans. Soki ezala ekuti na 16 ans abotata kobota na ngai na tuna ye. Mais moi na tune eza te abota même pas. Que tu as venu me jalouser. Quand je dis que j'ai 2 enfants, tu vas prendre ta gueule, tu vas ouvrir pour dire que je n'ai pas d'enfants. On t'a dit que c'est tout le monde qui passe leur temps pour aller à l'hôpital pour avorter, pour enlever les enfants. Tu es malade ou bien? Ça va dans ta tête? Nzoka bota, ok Miss Bolai. Au bota. Nena tuno kaka, na ebitina omati mutonte. Nena tuno noko Freddy. Bon. Nazo bengi noko po yofo bengi kaka noko. Oko bengi même pas chéri, cousin, grand frère. Noko, to papa Kulut, to papa Leki. Ndengwana te. Omoni ete mikolo yo. Réponse ezate, problème ezate. Oh, réponse angoyo. Ah, ok. Ok. Na comprendre tina yaki na limuzite. Na comprendre bandeko. Mbote ba papa, ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando. Naba oyo balingaka rado te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko nalingi koloba analyse te sur Majaki Powes. Nalingi pe kosala analyse te sur Freddy Vegas. Mais bon, naika ko continuer analyse na ba homme seul, na ba femme seul. Bon vivre lokola Majaki, azana la parole, azana maman Nicole, azo profiter chaque semaine na ye, azo profiter chaque jour na ye, ndenga sepeli. Ba maman, oza femme seule, papa, oza homme seul, vie suki wana te. Profiter na likambo oyo zomona bien. Oyo bato mosusu bakomona bien te. En plus, soko komi no homme seul, okomi femme seule. Surtout soko oza âgé. Okomi na ba 50 ans. Alors, likambo to kosala ekozala kitoko pada yo oyo sepeli. Donc likambo kaka yo moni bien. Soko moni yango bien, okozala kaka nesengo, okosepela nango. Tout d'abord, nana ko juger na likambo nao. Nana ko condamner na likambo zosala. Donc, oza na influence moke. Ozo s'approcher na moto yo lingi ko s'approcher. Oza ko éviter bato yo lingi ko éviter.
olingo vanda yo moko ovandi no pe à l'aisement. Olingo tala eloko na télévision otali no calmement. Olingo obima okende sepelisa nzoto oyo kaka esali yo bien okei. Tana Majaki aza tout le temps tembe aza mbala mingi na la baronne maman Nicole mami Bokopolo na ba misusu tomonaka te ou bien avandi ne na ndako na ye asololi na ba oyo ye alingi kosolola soki na ba relation ya kala asololi soki ya sika asololi soki pa alingi motu te asola na ye avandi ne calme. Freddy Vegas pe ye wana azotambola ne kotoyo ake kotoyo aza ne à l'aise soki otali ye physiquement aza à l'aise aza ne calme azomema vi na ye kitoko. Bon nakoti na oyo ya ngai o papa robo oyo ya ye yango bozomona bolingi naloba nini nga nalobelaka ya bato mosusu bino mpe bolobeli ya bato mosusu bongo te likambo nini papa robo bala non kobala babalaka ntango ya mwana moke na kimokolo boye balukaka moto oyo bokoko vivre ni libala te ata bosali libala to bosali libala te me moto oyo okoko vivre na ye ezala oza mwasi ezala oza mobali mpo ntango otikali yo moko oza na mode ya vie oyo ezotya yo à l'aise ezosala yo bien sikoyo moto akoya na vie na yo fo asala yo bien koleka mode ya vie oyo oza nango ezala mbongo ezala sans mbongo mais faut sentir à l'aise bien koleka ndenge oza yo moko soki okosentir yango te alors ce n'est pas la peine mais or ke ntango oza jeune oya moke oyebi ke fo leka na nzela wana babengi libala parce que ezali une sorte ya obligation bien sûr eza nango obligatoire te eza nde devoir oyo tomonaka na humanité meme na banyama fo azala na couple mpo na kobota to kosala famille to kozala na bato to na mutu donc na bogene mwasi mobali ayebi fo aleka étape wana mais après 50 ans soki oza homme seul ata eza difficile ozwa mwasi mpo na libala eza difficile ozwa mobali mpo na libala mais eza susu difficile osupporte motu ke modèle oza yo moko ozose supporte bien ndenge tokomona Majaki azali na Karine aza na mama Nicole aza na limousine aza na bato nde mosusu soki akomi en couple mode ya vie echange susu ntango ekochange fo asepela na modèle ya vie azwi mpo ekomi sikoyo après 50 ans donc bakokende ti liwa aza na posa baproblème te ndenge moko Freddy Vegas mpo azala na couple fo azala l'aise modèle aza sikoyo libre akende kotoyo azonga kotoyo mpo soki akomi na motu echange mpo après 50 ans eza nango mpenza na bakalikile ebele te oyo kosala na couple soki oza nanu avant 50 ans oza jeune oza na baprojet ntango na kobala ngai na mwasi tokokomema boye to ngai nazosala boye mobali azosala boye to ngai nazosala boye mwasi azosala boye donc baprojet ma après 50 ans baprojet na motu oyo olingi na 50 mobali to olingi mwasi vraiment okokende na risque odindi soki odindi mbala moko okufi mais soki ozano yo moko projet moko tozokabula na motu yo moko kaka
oye koyela yo ozanango d'accord eke malamu wanango d'accord mutungise ozala te eke mabe ozanango d'accord mutungisi ekozala te mais ozana mutu eke mabe surtout soki eke mabe pona mutu wana en tout cas c'est grave mais soki eza jeune problème ya te ata eke mabe omoni yango mabe oza toujours jeune okokochange makambo mosusu mpona yo yango wana bon Freddy Vegas kote azali en tout cas nazosouhaite ka bonne journée semaine elamu ane kitoko Majaki en tout cas yo mpe susu ndenge moko bonne journée semaine kitoko ane kitoko bon mpona nga papa Robo nakosani ndeko mwasi nyonso oyo azomitungisa mpona ngai papa Robo bala vraiment soki ozomitungisa mpona nga okomeli nga na WhatsApp obengi ngai tosolola nga na yo tokutana oyebi ka so tokutani nakozala na besoin likambo moko mpana yo yo kopianga yango bilengi bongo simple opienga bilengi simoyebisi ngai papa Robo lukobala donc obengi ngai totali so tokotya rendez-vous tokutani pa opienga bilengi nga mpe na pio bilengi nsima tosololi likambo yango lobi kobanga te lokola oza eloko moko te ni mwasi ni makangu mpo na nga na kofuta yo bon olimbisa nga wana elaki je eza kaka bilobela bobanga te eske wana ekomeki ndumba no soki na oluka ndumba fo nakende na vitrine oh maloba mabe boye ndenge ni papa Robo obandaki kitoko ozosukisa mabe en tout cas balulaka na lilembu na yo ata combien de fois oh boniko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss ya nyama danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss ya nyama danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.